na bando boule na ngai laki na betaka musique à mokili jour moto vandika frère Franck Asinga petit nanga toke rep donc okene mwemba yango na toke na télé 1 place no répéter nde tokuta na papa là ndo tanga bible oh yo pasteur na c'est oui na pasteur habité na ça ba j'étais na habité na pasteur té maintenant aux pasteur bon papa na baxé belé hein baxé belé tonga na ye ando sangara petit tika Molimo Santo inspira ko ba mélodie abi faut beta ba mélodie les autres tika la bateau tant volume 3 yo bima ne ba moi na mpate na benga papa Alain mais il aurait ça un plaisir na mon ebina ki aza papa de donner benge papa pour aibe sanga bi ah petit na ngazana paraki bi mende ni okino la kangate abi ni okino la kité ba parents no ba ko tout na nganga c'était vieux talakaka to sole singa. Vous êtes tous mes enfants et vous êtes des vrais. Abi battez la combat Gaël kuna. Pour ce que baby si ape baby. So bi se beto baby si elandio kuna. Chaque matin na la mukaka avana salatu na pelisa katele nangae. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde, comme vous le savez très bien, c'est toujours un réel plaisir pour nous. La grande famille, la grande équipe des A+243, sous la supervision ainsi que la coordination de celui qu'on appelle M. Ali Sala et de la grande équipe de, je vois, M. Guilain Gantebe et sous l'assistance de M. Papi Matundo, sans pas moyen. Nous sommes ici sur place sur Paris. Encore une fois, nous sommes très heureux comme d'habitude parce que nous savons que vous nous accordez cette attention particulière. Et nous, de notre côté, en tout cas, la meilleure façon de vous rendre l'ascenseur, comme j'aime bien le dire, c'est de vous produire ce travail optimal. Mesdames et messieurs, ici nous sommes à Paris. Nous allons recevoir pour vous dans cette émission un invité qui nous vient du Royaume-Uni. Comme indice, je demanderai à l'assistant de nous balancer un élément. Comme ça, c'est une façon pour nous de vous mettre de l'eau dans la bouche pour vous donner l'indice, n'est-ce pas, par rapport à l'invité que nous allons recevoir. Avec lui, il y a de la matière, il y a à dire. Laissez-moi très rapidement demander à la réalisation de nous proposer ce tout petit élément, question de vous donner l'idée par rapport à ce que nous allons recevoir dans cette émission. Mais laissez-moi quand même vous dire la grande famille Gaël, de M. Alain Moloto et de tout ce qui s'en est suivi. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, Nenge Boti Kolanda, un extrait, il y a la grande famille Gaël. Je pense que Esali plaisant de battre belé pe ba serrer bomberer ba souvenir ya makasi par rapport parce que toyebi évolution ya groupe wana Nenge Utaki ti placeau et komagi na biso ba souvenir ya makasi exhortation, louange, adoration en tout cas il y a tenyaki niveau moko boye oyo. En tout cas, on a habité parmi les principaux concernés, on a dans la cuisine, dans le laboratoire, pour vous avoir travaux au Bomonakiwana, tout ça dans Moko Awa, tout se dépêcher rapidement pour tout sur l'année, parce que notre bonne annonce par notre truchement, il veut vous atteindre, vous qui nous suivez à travers les mondes. Mais les mondes, on appelle ça le grand plaisir, la superviseur en abisso, lui, je cite, monsieur Alain Mafuta, notre superviseur, M. Alain Mafuta, le Missangaï en tout cas, M. Alain Mafuta, le frère Israël Longo. C'était pas facile du tout, mais Dieu a permis que tout le monde. D'abord, nous, la grande famille de A+243, nous vous souhaitons la bienvenue, la France Awa. Boni Yomoko, et puis comment se porte l'évangile? Toujours en tout cas, ça va, l'évangile peso qui est bien, en bonne santé, na sali voyage malamou depuis mardi, donc je suis là. Merci beaucoup pour l'accueil. Ouais. Frère Israël Longo,
bandeko batali élément oyo la technique que tu proposes biso nabi kazawana offrir au moulin monsieur Ali Sala Guilen Ntebe ainsi que Papi Matondo sans yo pas moyen de na message na linga robenga affectueusement mais yo moko omi tali na élément wana et ça li onengeni parce que c'est la grande époque. Ah, et ça linga moi ils ont singa ba série wana non jeunesse ezalaki mais to linga to c'est l'ensemble donc ça linga vraiment plaisir avec na maman ya miss quoi pour kota la place de routine place de komilelo ezangolo ngolo nzambe donc voilà. Mais frère Israël longo balobaka la marche de 1000 km commence par un pas. Pour okomana oyo toti kolanda wana parce que eza ebele outaki wapi avant que okoma wana c'est-à-dire un pas na yo qui wapi avant tout monde na yo na grande famille wana ya Gaël. Bon nga zali nanga plus l'église tant yo ko la guitare na bando boule nanga la ki na betaka musique à mokili. Bon vu que nzambe pa ina destin na yo bongisa pour na biso frère Franck Moulaja grand frère nanga ya quartier. Aya mingi pa na lopango tozaki camarade na voisin na biso. Na comment ya mingi ya omo manga na chorale ya bando diriger na CPK Lemba. Et puis jour monte vandika boy na 99 donc 99 ne bino bolobara avandika boy singa apeti na toke rep Karaboy donc na nobeta na en église na CPK RMOP comme na ngimo na Saint-Théo RMOP po beti musique ya mokili ka ndenge zalaki Saint-Théo musica mais plus ACK na résurrection de l'église na bando beta jour monte vandika frère Franck Singa petit na toke rep. Donc aucune mwemba yangwana toke na télé 1 place no répéter nde tokuta na papa Alain. Donc mbala moko a présenter non oyo lekinanga comme pasteur. Papa la no tanga Bible oh yo pasteur na c'est oui na pasteur habité na sa budget na habité na pasteur te mena oza pasteur. On a kotara bon donc mbala moko azoinga Israël long on permet de ça Yuzuya et pas c'est pas possible mais maman intimidation à haut niveau bongo bon ezala ki comme on ngai tamba bosinga bano benga pasteur donc ton a ebisé que na pasteur maman atalinga ah petit na sa ba j'étais na rozala pasteur ndamona nga intéressant zayi moi mardi mon boye et puis jeudi maman ba activité bandi singa ce guitare là nga beta nzembo asenga na beta ki nzembo album na ye donc il y a Prince Glorieux à l'époque donc na beta nzembo na et puis na beta nzembo moko ba sirona ya otobeli mise bimaki donc voilà quoi donc okota nyoso ngwana raconter biso oye okutani na ces grands messieurs oyo torolemate ko loba d'heureuse mémoire en tout cas okutani na ye mais na yo moko parce que tu ozoya verrier oyebaki à qui vous avez affaire à l'époque oyebaki déjà grandeur na oyebaki ce qu'il représentait mais na yo moko personnellement bande comme le belanine et ozo qui ne verrier ezaka courage to nabi de excès de courage to ezaka bon na mekara on ne sait jamais. Bon la question on a ngana ebena ngate place frère Franck Memanga esanga petit tokerep donc to koti à l'époque il y a otobele mute banda ki siko ko beta to bima ezala penate comparé na ba 2001 ndenge Gaël ezwa ki chaleur wana ezala ki penza bongo te ton aye nde papa Alain trop jeune que j'étais donc azuinga à partir wana a formé ngati encadré biso quoi donc j'étais dans le groupe na batinyoso mais j'étais le plus jeune donc après frère Francis Semi a remis le pasteur donc voilà. Frère Israël longo ne mo lobi otaki na ona ba kobeta na yo musique na normalement avant que o embrasser carrière na musique religieuse mais na période transitoire wana ko utana yo na ndako na ba onu subane kobeta ti okoma na groupe Gaël okoma pa ya frère Alain Moloto na katikati na ngwana est-ce que vous aurez peut-être à collaborer na ba musicien mosusu monda en tout cas nazo ki chance wana te parce que na lobika ezali ka ondire destin tana yo ko la guitare sous na ngali boso la ina beta musique na batu wana donc na bande na biso après bon Nzambe a décidé autrement quoi donc frère Franck Ayaka razunga bi tokerep donc au côté tu ya ngwana ezali ki te avant wana na beta place moko no ezali kaka en église na leka en église maintenant na yaki na Gaël entendement na ezali ki
et ça non kaka ndenge bo mesano to beta ka musique mais ba réalité zaki mususu zaki plus la prière zaki plus communion wana na nzambe donc yango wana nde zaki ne bandile zaki moi ozoye bate awa basala nini donc voilà pour mes zaki ya mwana mais koya na soko na grande famille ya Gaël oye okoti na Gaël c'était pas facile parce que na Gaël wana et ça na ba oyo pe basalaki ba tangi musique na ina eza pe na ba oyo baza nango bien ba autodidacte c'est-à-dire zaki symbiose wana bosanganaki bosali homogénéité bobimisi travail de qualité mais na yo apport na yo particulier zaki nini na Gaël wana parce que kotaki ba grand oui nga peta na ye ezalaki naki mona senteo papa na asinga jour mo petit otanga ni na senteo na sino na sala littéraire asinga ba français milai petit okena ngwa kinde ina habitala frère Igo tala frère Francis donc kinde ina salango et motivé ngai tona ki oswana na papa na nga botanga personnam azaki pena d'accord na ngote pour na oti sainte na 5e na ke ina bakitinga na 3e des humanités donc j'étais obligé à donc on a obligé 2 ans en arrière donc na bandeli sukotanga ti ndepe na rokuta même musala déjà ki na niveau moko boye mais j'étais plus attaché na le bassiste papa Bronson Charles Mouyan c'est donc avec ma voisin et puis na frère Franck déjà na moi niveau moko boye maintenant na ye et puis na tana okeina et au sala siko ke biloko beli quoi la guitare exate bon c'est pas grave nabi que l'illustration déjà baso comprendre à qui nous avons affaire maintenant yo moko otinda koye ou affronter déjà parce que on a déjà au bandit carrière professionnelle il faut vivre ce qu'on a musique oye au côté na groupe Gaël au vandi au bandit ko travailler na bango ambiance nini yo kotaki oya mama ki ndenge nini po au vanda pe bolo bake non en tout cas na allure oyo ce qui na continuer boyer et reproduire fruit moko ya malonga liboso parce que ezaki aventure té c'était un grand bateau oyo n'importe qui ezaki na accès na ngote ouais bon pour nanga déjà nazaki na mo accès moko facile pour nazaki déjà na famille Moulaja bassiste frère Franck pasteur Blaise Mikanda donc tozaki déjà biso nyonso bana lemba donc ngata na yé déjà toyebana déjà na batu nyonso sauf kaka pasteur Francis na batumsu bayaki après mais biso majorité à Gaël groupe Gaël qui déjà bana lemba donc ezaki loko mon côté ya sika ya ko travailler ensemble soit ya ovanda donc bayamba inga très bien et puis bon tu évolues bien ezaki vraiment famille tilelo lobelo moko important mais pour évoluer pour avancer mais tant que vous avez siko OK misala na yo ikomi kokota ikomi kovanda na mitema batu na yo moko personnellement c'est go mi lobeliki OK c'est ko na komi yo na ampleur na envergure mososo mais kaka na bino nde bozaki na groupe Gaël wana ça dit mona mutabane ko kotisa mo munga mapilipili mabumbu na ye pesa biso anecdote moko ou peut-être na no lobango te par rapport ya regretter Alain Moloto anecdote ata moko kaka o na no lobate ke ya bakisa na musala oyo ya kinango. Bon, papa na bakse belé tonga na ye ando sangara petit tika mulimo santo inspira ko ba mélodie abi fo beta ba mélodie ezo tika la bat na mitema abi ko beta guitare te le roi bat nyonso abi beta ka biloko o ezo tika la bat na mitema etika la vie donc voilà donc conception wana nde tika la ina ebi ke bon so na zana bailinga nzembo il faut na sala eloni il faut na sala mélodie il faut na beta donc déjà premièrement zaki plus na atmosphère wana prière yango ba inspiration monsieur bando ya ba mélodie monsieur bando ya yo mozo e baté e uti wapi oui tozali na savoir tokenda classe na ina mais ba mélodie monsieur no bima obibina o ngate o eza inspiration mo uti kaka na nzambe quoi donc voilà. Mais pour convaincre les gens facilité, azaki bien aguerri, azana oreille musicale moko ya osanganate. Mais pour convaincre les gens facile. Azaki vraiment matata. Donc à côté musala, ce qui vraiment a satisfait toi ça. Rien petit, rien. Qui ne parlait, qui ne bossait sous. Netsina ba sous zana banzembo na argent denzembo, c'est encore possible. Nzembo likonzi.
Donc ils allaient car na outil classe na ye singa nana chamo bona lingi au salaire nga moi intro mo salaire le mo bo tant au salaire ngo après équipe motobi OK topé sango violoniste abetango pour épée sa couleur mususu na mususu et puis tant to kendaka voyage mo na Pointe Noire pareil elinga nzembo singa yo nzembo bo travailler on na Nadège donc na kena ndaku na travailler na yo ki se yo kandeza yo kande komi asepela nango album moi il y a 3e volume na betagité pour na tika na poto mais ba bandela ki ba biloko ka o ezalaki na salaki ba moi na mpate ba c'est encore possible banze mususu o ezalaki déjà mayele mususu donc voilà le roi guitare ezate na bi que azawana le génie alisala au songa biso na ba illustration ero lobi nzembo wana bo pesi ba violoniste ba beta titre na ngozana nini poto meka ko illustrer ba comprendre ma mto lo ba banso to sepela na vanda na yo libela les aïki yango na ye na sali intro na sali pont donc voilà na sengango ali sala tela bandeko ba comprendre ma mtolo parce que koloba loba ça la rien de baloba ngo na avec Kinozerie bon c'est juste en blaguant c'est la bisango et puis toujours rapidement. Mesdames, messieurs, élément on est salé bino grand plaisir. Na pensé quand même qu'au dédié yango d'aba oyabiso. Par là je vois mon grand frère Koko Yoka Bachinde, plus que serviable. Koko Yoka Bachinde, élément on est salé au grand plaisir. Le président Olangue Le Mola depuis Brazzaville et puis ma petite soeur chérie Divine Olangue. Et puis dans le mois de novembre, un grand événement évangélique Ezakoya. Bisopé la grande équipe Torozala, on a poto chango coup de pouce neka ezalaka, organisé par Petit Nangai, Chris Mouyenga, Paris t'adore. Chris Mouyenga Paris t'adore, Torozala pour te continuer à soutenir œuvre de Dieu et Kende Liboso. Tozali, na frère Israël, bolandi bo comprendre maramoto loba awa, bobozwa degré il y a expertise, il y a mutoto yambié, à ça des moindretés, tout sur l'année parce que ma kamoro lo bezali. Frère Israël, au mitali, ma mo lobby, to illustrer yo moko tali yango. Au milieu qui n'engeni. Ah, ça nous a plaisir. Et maintenant qu'on a mon tout que c'est faire la grosse tête bon, c'est qu'on a commis génie, c'est que je peux me permettre de faire tout ce que je veux. Ah non, ils ont quitté hein, vous avez un esprit car que à chaque fois sommes ça les alliés, il faut tout hein, ndé banglé baloba. Donc vous avez ça the best. Nous avons ça au union aux en ya malamu ya odo pesa. Ezagite que to miche déjà na komi bon artiste comme ara so akufi. Parce que so akufi moyo ko la so ezate, moyo travail so ezate. Ouais, tout s'arrête. Donc ceux qui aux artistes au beta sous guitare te au cheka sous volume ya ni na ote ya misapi na ote ndé place bat basuka mais biso à chaque fois musa les ali tout ça par tous les moyens to pesa au to zanango au to zui. Donc voilà. Mais aujourd'hui le mot capital au pesa la oyo bozana ngo oyo bozui car na gaël wana na simano pas tumsou er yo koti ozaki okanga ki porte mais pendant que yo zalaki na gaël ba peut bande continuer ko ya bana ne peut ba bénéficier d'une expertise na yo parce que yo pozwaki et pas ba oyo kutaki bon tonga na tikali muta remplacer ngazaki trésor bientôt diem dakoma manager na biso aza grand frère ya basiste oyo abeta tilo na gaël non ah OK bah c'est voilà après donc yé petanga yé musala o ya salaki abaccepter un plus par rapport ya o to salarié déjà album tomba ba kekin nde ya beti donc voilà donc batutu bazaki d'accord voilà mais yo moko personnellement le belo moko important à retenir en haut ba pesio confiance ba pesio nyo subara o pesa yo na groupe Gaël bo se déplacer na groupe groupe ezongi boni yo bon toke no ngande ba kongole baloba donc sona lobi na tikala ki baloba te okimaki mote ko dunga kutuna kena ngakuna te ta place ngana suki na awa et ça bien le rebimé pas na yo moko groupe yé na yo avec toute la confiance avec toute l'expertise mais otikali quelque part to lo baké o blessaki mentor na yo oyo investissaki quand même mingi sur yo
Oui, et ça qui vraiment passé. Bon, et ça c'est moi salama nanga mo pe na comprendre bon quand na lobara destin za dictature hein. Non, ils ont vraiment dictateur donc ato salinde nini. O nzamba sakata kata. Ngana somba na sala nanga shopping pona zonga kina 3 jours avant petite sœur na Londres benga singate ozongate. Kima. Singa na zozwa 622 Égir fils de Mahomet de mec à Médine. Donc aya zwanga tant on a ikomi na Londres et na balabala moko ezara na nini ba congolais to legana mingi. Tant bat ba moninga ne ba bengi papa là bosi bokomi nde papa là comprendre que naza souté. Ben ezaki déjà trop tard pour na sina kati déjà bibalé donc voilà ezaki pasi ne bandeli pour nga mo pezaki pasi ko kabana batu nyonso bongo ezaki pena pasi mais ezaki na but mo nzamba bomba a bomba ki to sola ngonde ka to continuer. Mais la situation on ezaki gérer comment parce que Tebaki papa allait moloto parce que basé belé ou basé na grand cœur wana ya ko travailler na ba jeune, il y a qu'on transmettre bango savoir parce que là j'ai fait un clin d'œil particulier à mon papa chéri maître Léon Georges Koul Matopé et puis que tozaki na Paris aza na quelque part à Rozongela biso awa to royambaye parce qu'avec lui il y a vraiment de la matière et puis il y aura à boire et à manger croyez-moi sur parole parmi ba bateau wana bazaki un esprit wana bango ba frère Unon Vumi ko partager savoir na jeunesse mais yo moko sikoya rotikali au monique au blessa qui est na baninga ya groupe situation qui gérer comment parce que c'était pas facile j'imagine. Ils passé vraiment passé donc à l'époque nous avons ngamoko pour tout titre ya concert à Irlande donc bassi ça tikala qui donc j'étais obligé na beta basse pour na beta rapper basse donc na beta basse na tourner mobimba tout ça na Irlande passer à tom sa beta guitare donc tant ba zongi faimba moko ba kende concert na ba pays musu ba Cameroun ba Côte d'Ivoire et ngaza quitté d'ailleurs passé bon trop le bani si yango le tolingi yo loba na loba te yo ne po loba il faut bime pas na yo lingi na loba ouais après tant volume 3 yo bima ne ba moi na mpate na benga papa Alain mais il aurait ça un plaisir na mona bina ki aza papa ndeto ne benge papa pour ebsanga bi petit na ngazana paraki bi mende ni okino la kangate abi ndeni okino la kité ba parents no ba ko tuna nganga c'était vieux talakaka to sole singa vous êtes tous mes enfants et vous êtes des vrais abi battez la combo Gaël kuna pour ce baby si ape baby so biso beto baby si elandi okuna donc yango ne tikalenga na mutu donc nazala na garder moi discipline wana au papa na laksa biso quoi. Par rapport à Eloro Lobio, parce que c'est très capital, Azaki rancuniété, au moment qui est temps au Benguié, à Yamio Malamoko, na motema ya refond, parce que Azaki une affection pour Nayo. Au long où au Tikali. Au Tikala Nayo, au participant, ils sont soutenus à l'œuvre de Gaël. Et après, on a été soutenu. Album ba bimisa ki wana na ko ba na participer mais na beta kité pour mailler les mingi za ki wana et ça la mec déjà il fait tout ça là donc toi enregistré na Londres na Manchester mais groupe ezongaki to yaki sur Londres te ba série wana ba combattant na to banda donc moi to beta sur za kité groupe ezongiki nde ba yo continuer ba misanya sona kin donc après à part wana na contribuer à souter mais physiquement en 2018 na kendaki poto beta 20 ans à Gaël donc j'étais à Kin en 2018 donc to partager sous ambiance wana na podium na batu tout yakala donc ezaki nini moi bien quoi. Et ça a plaisir au Manchester na que oyanga na du côté de Manchester Blaise Samba et puis na Liverpool Joss Chingoma de Liverpool on a bande on du côté ya UK ndero moko na bino yeto sana to tika ete le tozo balabani mtonga de neta falo ba terme mo wani kiminga yeroya frère Israël otikali na poto ba se content sur PC déjà ndenge PC to qui na ba détails les plus profondés ya motu yezolo ba déjà mais otikali na poto c'est-à-dire poto na Kinshasa les même environnement yo moko sur le plan artistique autant que des gens à savoir non génie non akin mais otikali na poto et enseigné yo nini et baxeli yo nini artistiquement parlant. Oui, poto baxeling belé hein. Déjà ndenge to no beta na kin nande to beta na poto eza ndenge morote na poto oyo ko na ndenge ba cordara instrument na o
oui baneni basaka choix ya guitare et instrument zobetela et puis na sala ba cours mususu ya bon anglais ba bien music technology donc tout ce qui est ordinateur programmation prise de son tout on a tangi yango na sala ba cours mususu en dehors pe ya musique quoi. Donc ça va poto baxelinge belé savoir na musique et puis na vie quotidienne donc na vie carabo et donc poto baxé belé poto baxé belé on refuse pas mais est-ce que vous avez dans la logique bah oh bah penser à que vous êtes d'abord chrétien à la base vous êtes artiste né parce que tu as ça en toi excusez moi tu tutoyé vous en toi savoir na yo en tant qu'instrumentiste, en tant que moto produiseur de musique, savoir na yo, c'est sincère, hein? Et si la kaka, na département na bino, il y a ba Christ tout, to savoir na yo et bénéficiaire pe, na bato bazali en dehors il y a ba Christ. Bon, ndo lobi na za sincère na yo. Papa Alain tant à l'exhibition musala tant encadré biso. Apekisa biso te to solara na bandeko. Boza mino libre ya solo la mais tant que maman ya musala et comme maman esprit moni musique et esprit to simba ngote to mona ngote donc maman nyonso tozo sala et bon ils dépend na mutu mais papa le nous a pris ya ko sangisa maman nzambe te na batu musu baza en dehors ya maman nzambe parce que comme exclusez ça makasi parce que je sais pas bande komingi à côté ya bosantu ya bo Christo esprit ya ko comment ya ko marginaliser ba oyo baza na même fois que binoté to na même degré ya fois que binoté ya ngonde to vraiment na lelo mingi bon moni na yipselo moko tangu papa Wemba a na prison papa le moloto ino tala donc mais ceux qui za marambu ke faut ba yemba ba sa nini donc il était pas d'accord. Donc nde baloba kaka mwana yokola kaka biloko tatana zo sala. Donc tout ce que papa nous disait ezaki toko sala mamunyo sona bango toko kutana toko mona toko ke fait mais c'est comme ma sacerdoce. Donc to changer donc et comme alliance mususu quoi. Donc voilà là on a koloba. Ezala ngo mabete muta na ndenge na ngana tanga na classe ba yesa biso ezala ngo mabete mais par rapport ya makambo nzambe et comme aspect mususu pour mama nzambe za boye moni ndenga na yamba Yesu comme sauveur batu mususu bazana ndenge na bango bazola nzambe na bango wa muna degré na mais Bible zoloba na Psaume 150 tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Donc wana yelo bela bangomba mutu nyonso ba l'hippopotame ba nyama batu nyonso mais tant ezoko ma louange ba racheter c'est-à-dire bato bayamba Yesu bato nzambe asombi bango na makila donc ache bango mise à part donc tant tozo sangisa siko bato o bazana ka nzambe na par exemple na baneti ba montagne ba nyama donc ils ont changé aspect quoi et donc voilà donc ils ont changé aspect donc ceux qui tozo zwango en considération te yango mutezo eza ko atténuer pe moi esprit mon boye quoi moi valeur mon boye frère Israël na tout une question parce que tout on le yandela neto ya to solo na yo na frère Papi Matondo sans yo pas moyen les solo autour na tout aussi quoi c'est-à-dire bon ça peine mutu na même degré à fois te mais si on se zabi que là mo nzambe dès lors que mutu peut-être approcher yo on a besoin d'expertise na yo sur le plan artistique sans qu'il y a quoi taper na foi na yo na ça on a besoin car ya expertise na yo au moment que ko boya peut-être ko apporter les lo ko na zape ko chaye mopanzi wono zo ngoloba ke na betela mutu yana bi ko betela ouais siko ya on a lobby ko betela mutu musique ezaka tende to betana misapi musique eza d'abord âme déjà eloko tozo dégager l'esprit donc ezo senga makambo ebele na kati eza na makambo ebele na kati donc tant tozo sangisa esprit na biso na besprit mususu ta mususu nozo ba foi wana mais eza ndenge moko te ta mususu nde bango bazola ngo eza na batu mususu pe basala ba témoignage na bango que non tant ba beta ya musique wana ba kena banda kanganga basala mam na bango so tango yo mwana nzambe oye oche œuvre na yo œuvre d'esprit na yo ko oche na kati ani eza pour ça la nini donc voilà na terme mususu ko ba
eza nango nga naza musicien na tangi na classe. Donc bato belé bazonga mabe mais eza ndenge nga balakisi. Eza opinion na yo, eza vision na yo. Eza opinion na nga ndenge balakisi nga ndenge na koleli. Donc voilà, yango mutezanga na mutu. Nayebi ke PM Papi Matundo place azali azoningisa mutu parce que maramoto oloboyo il y a à boire et à manger dans tout ça. Frère Israël, toi avancé na biso. Lelo osa quand même un grand représentant, il y a un ambassadeur, il y a groupe Wana Gaël, à niveau il y a Occident, précisément à côté il y a UK. D'abord, bande connaissance basée autour na Yoana. Bon, se regrouper nini au recruter bango sur base de quoi pour former groupe Wana Gaël. Est-ce que même na Obana Kinshasa, tant ba yo kaka peut-être bino koto, bo convaincre bango na nini? Bon, ezalaki tant papa l'ampufi to betaka concert moro Londres chante Gaël. Après 20 ans à Gaël, na kenda kinta to zongi to beti sous Londres chante Gaël. Siko mutu na laksa ki wana frère Igo, yem dagi chef na biso yepom daza chef na biso na ya UK. Donc après concert wana a organisé réunion moro na restaurant to vandi a bengsi bato nyonso ba participer ki a expliquer bango vision oyo zaki par rapport ya musala moni Londres chante Gaël, pourquoi pas toko ma biso moro ba Gaël toko na vision oyo papa lin apesa ki biso nde place ma bandaki bato balaki pour batikala na biso bango baza bato babaki non nga naza na nga kaka pona beta na nga voilà bango pe bakendaki. Donc ezalaki teke to luka mutu na mutu non bato o to no beta na bango de to mesana ki donc te proposer bango bazaki d'accord et to bandi ko sambela na bango ensemble to bandi ko partager na bango ensemble mo na ba réunion na biso passer à Tom Spé à Norokota ko motiver bango côté ya bango. Donc voilà déjà tout c'est donc to mesana déjà quoi donc to comme déjà famille non ba mona na batakinte mais déjà to za na ba réunion na biso ba Gaël nyonso to na ba réunion to solaka en vidéo to mona donc ba mesani déjà zaki nango facile hein. Frère Israël, n'a qui t'a ma voix, n'a qui t'a voix bande roba yokate. Frère Israël, Gaël est à la belle mounene. Naebi. Est-ce que moi qu'on a zombie et qui n'a rappelé. Bon, moi qu'on a zombie, n'a to bano côte sapina mingite hein. So ga to côte ici, moi qu'on a zombie et kende. Moula qualité on la modi wala. Non, c'est pas possible. Non, son nzamba sungi. Moi qu'on a zombie ezala. Tozo bundananu evanda Gaël UK evanda tous ces produits bisomoko allez nde toko voler bien. Boto peut ça peut bande ko illustration ya musala oyo sala na niveau ya Gaël na UK. Le génie ali sala. Yolo ba mingite batinda ote sakana nango. Ata mabele fungwa midi paina telemina bakate oya siminga za makasi
mesdames et messieurs, on a dédié élément autotique Hollanda na 2 personnes au bazo fêter l'anniversaire na bango na mois d'octobre. Oh yo, je vois depuis la ville de Metz, Bina au Okitango. Heureux anniversaire à toi en tout cas, plein de bonnes choses, continue kozala mutu malamu ndenge ozalaka. Et puis il y a ma fille chérie, Johanna Marilyn Matope, ombre jaune quoi. Bon anniversaire à toi ma fille. Maman Hello, la Camerounaise indomptable, la maman de Davila, je pense à toi. Mbote Mingi Place Ozali, bien de bonnes choses na yo. Frère Israël, Moussala, Batbalmoni Moussala Ningezo Kende, Demtezo Salama. Mais na épinglé le mot na Moussala wana, posaka kaba congolais te. Au côté ici batu ya ba différentes nationalités. So bandeko peut-être aime sous lingala ba vendre si lingala bien te. Bozako s'accommoder ndenge pour produire homogénéité au to moni wana. Bon, déjà kuna Gaël normalement tout l'ingaraté tous papa les gens doivent savoir il faut pas tous donc tous ces limites à limiter zaraté donc barrières et zaraté donc à niveau à langue kuna batuming baza babota mikuna da baloba anglais donc ouais c'est de yango ali sala skin ça wana yeko du batinda été sala ngona ndenge na ça batinda donc bande coming tozana bango babota miwana et puis tozana ba ivoirien zawana camerounais azali donc voilà toza tosangani poto ça la kanzambe donc voilà mais bosangani bossa la nzambe la majorité ezali biso ba congolais mais aussi ba différentes nationalités wana ba epé na bobango mais pour pourquoi ça bango na ben à Gaël parce que Gaël c'est comment c'est tout un état d'esprit selon nga mais pour pas kota na ben wana est-ce que c'est facile to musa ezaki pena mo makasi biso ko tozaki surpris oyeba ke bazaki déjà ba Gaël avant to banze mo nyonso na ya ningala na ya français na ya tshuluba ba yeba yango déjà. Donc tant ba yé pour la première fois ba sali test na bango donc tu sais qui vraiment ne s'engoyer ba que non Gaël malgré ton euro voyager ba différents pays mais ba to euro capter peu vision et puis ko kanga banzembo et ça qui fait plaisir donc voilà c'était pas difficile pour na bango ba s'adapter na rythme pour ce que Gaël libanda na soko koti ezana nuance mo changer eza bilo mo mike za la kara déjà bango nyonso bazana ngo déjà tout choix na batutu ya Gaël UK bazana ngo. Ça fait plaisir à toi parce que la musique n'a pas de frontières donc déjà produit de qualité bateau ba moni wana ba comprendre déjà degré ya bino ya travail et puis il y a minen il sous ya rouler kawana to souhaiter yango pour édifier le peuple de Dieu. Mais for Israël tu dis que le média c'est le temps toujours qui na biso lentement mais na yo moko lelo tozano en France but principal il y a tourne yo du côté de la France ezali nini. Bon nayaki pour na sala moi ba démarche moko privée et puis na y a pas na bino pour na présenter album il y a Gaël UK et puis na annoncé tous un événement moko ya Chris Moya ya awa ouais ton événement moko à tozala awa Gaël UK to obeta na France le 27 novembre na Paris t'adore ya frère nanga Chris Moya to eba na Turquie to no obeta na Turquie to kuta na etanga na France donc ton message est déjà donc voilà ton invité nga c'est que OK na oya c'est mon petit frère pour c'est mon petit frère waouh on a 18 ans de pouvoir la PCM Bote donc voilà donc on a qui tokuta naé et puis on a présenté l'album na niveau média à pour France César Paris à place maramboke na mbangu vitesse et puis donc tozana eza grâce makasi donc voilà na qui na le kapana yo on a présenté l'album et puis tout ce qui est privé donc maintenant le belango pena na média ezaté donc voilà raison na nga. Ouais mais bien un peu artiste tu dis que bozala inspiré na diverses manières to consommer dans oyo parce que doro bandolo bela ba projet futur pendant que oyo ezana nous moto nanu déjà na oyo to moni ba titre malongé sali l'offrande de nos cœurs na gomba melio nous voici ton seul non nous suffit Boulisama Massanjoli nazo zelaté tout le monde déjà au musala ya qualité bande ko nyonso balingi ba se procurer nango je crois na ba plateforme ya téléchargement ezali nyonso ezali nyonso na iTunes Amazon na Spotify donc partout ezali
Donc titre nango âme répandue donc ezali. Titre et album moi âme répandue. Ouais, âme répandue. Donc so beti Gaël Musique UK partout na YouTube partout au beta au mona et au bima. Voilà. Donc comme tu dans Gaël na kin partout Gaël ezali donc il faut préciser ce comme Gaël UK no au mona belément plus il y a Gaël UK et bimi donc voilà. Gaël UK on a le ram moko na zomi. Ah moko na zomi za nango. Eza nango. Toza na plaisir ya makasi ndeto ya mbio to yebi keza ya sukate na Paris t'adore to za la susu wana poto betel susu masolo na ba profondeur ya koleka oyo. Mais na yo moko pe lelo ye a en France. Aujourd'hui la paix bandeko bazana niveau ya pays au monde ba œuvre peso bima ezo bimebele mais de yo moko personnellement er aujourd'hui là ils ont installé du côté de l'Occident. Mon talipé ba o batikel na mboka baso bossé. Est-ce que personnellement tu te dis que Moussala Nzambe na bo ya lo ba relève na ba est-ce que tu te dis Moussala Nzambe zo continuer cause na norme parce que bino bo une école ya norme to les lopé moi imbroglier côté. Bon pour nous la vérité Moussa yo ça malamu mais pourcentage pe ya ma B en dehors ya Moussa les salama ezo baby sezo kita moi bar place ezalaki moni à l'époque to rôle bapé lelo eza c'est par rapport aussi à ba réseaux sociaux ba série ba papa Deningonde ya ba mon vieux Cool Matope vieux Rino donc ba série na bango ba ina ba discipline na bango ba zaki ndenge ba no sela nzambe eza moi différent par rapport à lelo donc na rôle ba relève oui par rapport à Moussala mais moi discipline il faut ezala na Moussala pour ezala pina na moi efficacité et puis comme Nzambe ezala respecter pour le comme moi passer pour ba pesa hein musicien mo ya Nzambe ba pesa respect et donc comme moi passer donc là on senga kareza yango wana donc tout ça Moussala oyo ba ndeko belé ba master ba leki belé o ba travailler pena mikoloté pour ba série na biso tozali travailler na ba papa Alain ba père na biso donc mamba oye bisayo ozo sala yango mais ce que différence ezali ba jeune musu ba travailler ba sali groupe na bango moko do bana na bana ndeto olo ba mikolo bana na bana donc tant muto sala mabe moyen muto a reprocher ezate et puis okuta bango jana succès donc problème ka eza ya ngwana mais en tout cas na osenga to bongsango biso nyoso eza na poto eza na Afrique donc to bongsango je pense que pour Israël ils ont tendance nini il y a ba chrétien musicien to musicien et puis chrétien. Ah, les deux, hein, pour ça, on va en démontrer. Parce qu'il y a des ceux oyo, azan non musiciens et puis d'autres il y a christianisme, il y a chrétienité, il y a moi genre. Mais il y a aussi des ceux oyo, azali tout d'abord, chrétien d'abord, à yamba et puis aza pratiquant et puis musique et non kobeksama. Bon, azan au monde nzambe, musique de ça la musique car comme support pour Moussa to sala, elle les cas facilement. Moni mamto ça la musique doit servir biso kaka po message toza nango édifier batu et ben na présence nzambe yango na to ça la musique to créer ba mélodie kitoko ba phrase bien pour accompagner Moussa to ça là donc dans un monde nzambe dans un chrétien musique ezo ya après voilà pour bitombi bezo ba que Dieu cherche des adorateurs nzamba oluka ba musicité donc nzamba oluka no ba oyo ya vrai ba o ba kogumba mais na molimo et puis na bosolo bango wana ndenga nazana na ranger wana. En tout cas, on a vu que ça lui grand plaisir. Na oyanga et des cœurs en tout cas de tout le temps. Le conseiller du chef, bien aimé Daniel Bumba, le bulldozer. Na bi kozo sepela nengozo landa biso. Frère to komo kenebiso na suka. Ni na lobia ezali ya liboso meza ya suka te to kuta na lisusu. Ba nza minyoso balandi yo ba retenir nini na passage na yo lelo et puis on a zonga na des annonces na ngana kabo na bando. En tout cas bananza menyoso balandi biso message eza moko Gaël UK toza musala to banaki déjà ça fait au 3e année yango yo donc tozo continuer vision oyo papa na biso azwaki de la part de Dieu il y a ko participer na restauration il y a adoration na église na communauté mobimba donc tozo continuer yango. Et puis mission na biso ezali toujours to garder qualité à vie moko ya ba adorateur. Donc voilà, donc et l'autre ko retenir
passage nanga awa ezalaki na présenter musala oyo bato nyonso nanu bazwi yango te nanu bayoki yango te boyoka yango mpo ekomema biso susu na présence ya Nzambe. En tout cas ba clip pe ezali na YouTube na biso kane na lobiso komi Gaël Music UK. So bocheka UK bomona ba clip nyonso ezali ba ma nyonso salaka en tout cas to tshonga na Gaël UK. Donc blo na nyonso ezali. Merci beaucoup frère Israël Longo kabona pena ba oya yo mingi pe ba monyo vuti musiko se déplacer yeti awa et ça bango plaisir ba linga pe ba yo quand même au penser na bango juste par un petit coucou. En tout cas na pesi mwasi nanga Bobet Longo na ba nanga Kelian na Kaylen na pesi bango tout ba gros bisous na tiki bango. Ouais na pesi na beau-frère nanga Tridon Was. Et avant que ma beau-frère nanga daki master nanga. Donc, si tu traité nae, tu dis la nae qui bouffe à part, qui master à part. C'est comme ma famille changé. On a passé un beau télé, anniversaire à moi si nae, les qui n'anga propre Keren Longo, on a passé Happy Birthday, ndé banglé balobaka. Et puis on a passé d'épaule moula jamboté, papier lifa, on a passé grand boss des boss Alisala. On a passé un beauté, grand génie. Ouais, le génie. Grand frère n'anga papi matundu petozana ya tiki ngate depuis naeki. On a passé batu tout beauté. Donc on a passé Serge Badi Bangambo tozali na bango lobi na studio ambiance bien na ba frère de Veritas Mbukile. Voilà Mbukilos ngabe ki Mbukilos na passé mbote kolo chaîne ya à ciel ouvert. Donc on a CP le Makas. Donc voilà, on a passé en beauté. Merci, au revoir. Mesdames et messieurs, épisode de Romina Episode Nasuka, on a pu ça grand merci na ba o nyo so batala biso. Je dis un grand merci na petit nangai Medio Shunde, petit nangai Jordan, Meshak Monaka, Denis Ilonda, on a pu sa famille, on a lobby à comprendre par où je vais revenir na lingi bino ya trop, vous êtes tellement nombreux mais je peux pas citer tout le monde. Na lingi bino ya mingi bo continuer ko soutenir œuvre oyo ya musala ya ngwane zo monana côté na YouTube obeti kaka Gaël UK pour en abellement nyonso oyo sala bino grand plaisir na la commune Suka la grande équipe dirigée par monsieur Ali Sala azawana au fourré au moulin par notre cordon égal et notre cordon Ali Sala notre superviseur monsieur Alain Mafuta to bosaniote Guilen Ngansebe on a une grande équipe et puis monsieur PM Papi Matundu sans yo pas moyen juste commis nabiso nasuka botikala branché dans le programme nabiso il y a plus de 243 et puis n'oubliez pas que tous vos événements, je dis bien tous vos événements de quelque ordre que ce soit, vous avez besoin de couverture, il y a image à qualité, vous avez contacter biso na numéro wana, pour se déplacer, tout ça pour une animation, tout ça pour une prise de vue, en tout cas, vous allez dessus à ta moukete. Na commune Suka, nem sabino d'ici là, portez-vous bien, bye bye, paix sur vous. Papa Igombunga, ye mutazo kamba biso, Gaël UK, ye mutazo kamba biso, na pesi Mama Chandra, bandeko nyonso ya Gaël UK, na koko bosa na bangote. Merci beaucoup, bye, à la prochaine.